celui qu'on appelle le boss Tango Kunku. Les boss Tango Kunku, salut à vous, bon dimanche, beaucoup de bénédictions à vous. Donc, agence Kimbacom, vite fait, au Timbo, on a eu malamment causé, et ça partout dans le monde. Na Kinshasa, tout doit les amis, na la province, na mission, na Mwanda, na Lubumbashi, na Matadi, na Boma, ezali. Eza na Brazzaville, eza na Kolwezi, eza partout, na Kisangani, na Goma, eza na Belgique, eza na France, eza na Allemagne, partout. Agence Kimbacom avec le boss Tango Kunku. Et puis eza na flat amunene na Luanda wana na Kuka. Flat Hotel Kimbacom. Boke na rakuna place à Kitoko. Donc espace moko bien oyo boss Tango Kunku asale libino bande kwa Angola na Luanda wana na Kuka. Donc ezaka na flat moko ya Kitoko za à l'aise espace à Kitoko. Donc bon ça jamais dessus espace Kimbacom, flat hotel Kimbacom na Luanda na Kuka. En tout cas bon dimanche à vous. Là où vous êtes le boss Tango Kunku de la part de Betty Massengou, la journaliste internationale. Aïe, salutations aussi à Papa GFT Pacifique. Salutations à vous papa, bon dimanche, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes toujours en direct sur Chebiso Télévision et dans l'émission Chebiso Ndoulé chaque dimanche à partir des 13h12. Et d'abord à l'émission OT dimanche à 13h et puis rediffusion mercredi à 9h45, nulle part ailleurs. En tout cas, merci papa. À tel abisso groupe électrogène ya munene pour na ko lutter car likolo ya électricité oyo. Donc problème à courant, tozana fikine mais courant kei. En tout cas, nous sommes désolés. Bon, vraiment, bon, excusez biso. Et prochainement, comment tu salara pour que tu bandes tes missions na groupe tina fin pour que tu raté pour na bande ko bozolanda biso vraiment ba excuse et belé te présenter bino. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Alors tozala ki na évangéliste Gauthier Bokeka o tozo continuer ma solo afin que dès qu'il y a kokende tozoa et invité dans soi souka et tout écoute artiste et comédien na promettait bino bilenge à Chebi Sondoul avec Betty Massengou Raboy ata ba invité baza 100 toyamba bino aïe ata boza 10 ata boza 20 toyamba bino mutu na minute na e bilenge à Chebi Sondoul les Raboy. Donc chaque dimanche tobo ratara rendez-vous. C'est pour cela je fais appel ou je donne un message na ba porte-parole ba musicien ba artiste comédien ba danseuse boya chez Bisondou les Aponabino et retenez le dimanche prochain nous serons avec le danseuse de Weransonigo de la forêt avec Mao Majesta baroya bango nyonso na plateau po Betty Massengou za mutu batu nyonso donc Betty Massengou ayambaka mutu nyonso aïe donc merci beaucoup déjà balobi chez Bisondou les Toroké na Okaraboé. Donc chaque dimanche tozan abino et longo quoi. Merci beaucoup, tozo évolué. Déjà nous sommes de retour. Là je salue comme ça Poutine, Gilles Poutine, hein, Gilles Poutine maître na peso bambote na lemba wana. Donc Israël Spaga, Lutondo. Donc bon dimanche na yo. Nega grâce Nzambe. Papa Nzambe na lemba bambote belé contre maître yayo pe yango wana Betty Massengou azara mutu abatu donc na vi faut azara mutu abatu. Merci beaucoup biso ezali zala na mbongo zala pe na batu ngalinga adage on la te ozanga mbongo zala na batu jamais biso zala na mbongo zala pe na batu. Aïe. Salutations en tout cas naba fanatique nyonso bolingaka Betty Massengou boza vraiment ebelé bozolanda biso en ce moment et merci beaucoup à ma belle-sœur chérie tante Louise depuis les États-Unis, la tante de mes enfants. En tout cas, la tante de mes enfants, on a PC Wambo Tébélé, que Dieu vous donne une bonne santé, une longue vie, que Dieu vous bénisse abondamment, ainsi que la tantine de mes enfants encore, hein, tantine Cécile Ngelamboulazo, on a PC Wambo Tekuna depuis quelque part. Oh, salutations en tout cas, na bande konyon sobozo landa biso de partout. Alors déjà,
L'église communauté d'intercession Rehoboth organise une grande croisade sur la délivrance de la maison de mon père, 14e édition. Alors, du 11 au 17 août 2025, avenue Semlik numéro 40, nulle part ailleurs, il y a na Lembawana. Et sa croisade, vraiment avec le révérend pasteur Olivier Témété, mais le gardien de l'arche. Et le dernier jour, le 17, nous serons au terrain Méfé, Lemba Terminus. Invité Zali la musique, Zali Papa Jefté Pacifique, Maman Laure Mbongo, ainsi que le frère José Ndita. Alors, tu bien ici, bananion sur Lemba, de partout, Bozali, Lemba Matete, Ngaba, Limete. Donc, dans toutes les 24 communes de Kinshasa, en tout cas, il y a parce que délivrance Oyo, croisade Oyo, ils ont vraiment des témoignages ébélés. Bissomo, tu as déjà des témoignages. Alors, tu bien ici, Peyo, Nzambalo, la Rosangate, ko sali la yo. Et déjà, tu as de retour avec notre invité, l'évangéliste Gauthier Bokeka. Oui, papa, de retour déjà, tu as invité Nabiso. Voilà, en attendant, bah, signaler biso kuna. Alors, bah, news est vraiment ébélé pour la bande de Bozolanda biso. L'artiste musicien héritier Watanabe Motona Tembe, Goga Totorina, déjà, voilà, c'est bon? Voilà, le concert de l'artiste musicien héritier Watanabe, prévu ce 12 juillet 2025, est reporté pour le mois prochain. Donc, le mois d'août, déjà, héritier Watanabe a probé un concert na Espagne, parce que le concert, on les a vraiment reporté. Alors, déjà, beaucoup de courage à l'artiste, parce que l'artiste, ça a vraiment preuve. Il y a musique à ça, la rango déjà malam, et puis concert à Betaki en featuring na Lobeso. En plaire. Malheureusement, Sansir a limité l'exangoté, vu que Kriwana et mon pays binenga osona bata Sansir, prochainement, celui qui payer sa corde rose à la mesure qu'il a proposé Bino. Et retenons aussi que l'artiste fait go la Jésus des nuances que déjà, Namwasuka, Naebi que papa Guy a proposé Bino élément wana, il y a concert au Abetaki, Ezaki, soirée Lipanda. En tout cas, bravo l'artiste. Soirée Lipanda, concert on a vraiment et binisi batu makasi. Batu sepela kinango et Didier Lacoste Mukentonga Moto Bacheri a livré qui vraiment un méga concert au village Chetemba. Donc c'était vraiment très bien et l'artiste musicien aussi miel de son. Bravo l'artiste surtout pour le son et le spectacle, c'était vraiment waouh. Hein, donc c'était génial. Félicitations à vous miel de son. Comme on les a miel de son pédaki qui au spectacle, on a Monica le quoi un son Igo de la forêt. Donc on a village chez Temba, et ça qui vraiment qui au Makasi. Et en même temps déplique Pomba aussi. Donc en duo avec Fabrigaz, dans village chez Temba, on a Bayindi ça qui Makasi. Donc ça qui vraiment showtime et les cas qui très bien vraiment bravo l'artiste déplique Pomba Nuance. Et déjà nous sommes de retour avec notre invité, Otozo continue ma solo et puis il peut inviter Nabiso évangéliste Gauthier Bokeka à un méga concert et ça déjà d'ici là on peut sabiso date nango yemo kozolo bango tout à l'heure là mais tout ça on peut promotion et ça dans commune Yangalema donc on a UPN wana c'est bien ça évangéliste oui date est ça quand date est ali le 14 septembre 2025 oui na heure nuni et pourquoi okay. Donc, pourquoi déjà tant qu'on affiche et qu'on bima de ba détail nyoso d'accord na wana so affiche bimi tozana sur na plateau non pour l'accent ba téléspectateur to beta vraiment c'était sur concert wana ponga na ozana concert wana alors bino pe to beng simno bozala le 14 septembre 2025 et ozana ngalima la salle nini na les chapiteaux oui ok les chapiteaux Ngalima. Donc c'est facile, il y a qu'on retrouver Salouana, déjà sur Komika Kana rond-point Ipen, autour de la salle de fête, les chapiteaux. Donc il y a Bani Makasi, il y a un espace il y a bien.
tous on a invité vraiment, il y a bien bah yembe, il y a bien bah royal, ou maman leur mbongo kozala. Papa pasteur na biso na ni Moïse Mbia kozala. OK, pasteur Moïse Mbia kozala. Oh, kitoko do baton swalinga pasteur Moïse Mbia baya. Bon swalinga maman leur mbongo. Et suki suwana te tunanga nini? Nini susu papa. Pasteur Mike kozala. Wow, pasteur Mike Kalamba. Kozala. Na concert wana. Kozala puis pasteur Marcelo. Na lo batandenge bakino baloba ekoyinda mabe. Merci beaucoup na okolo. Dans ce que tout le monde ekobonga mabe. Mabe te malamu ekobonga malamu. Ekobonga malamu hein? Ah OK, ekobonga malamu. Aïe. Donc to ça sous na nani? Pasteur Marcelo Tunasi. Pasteur Marcelo Tunasi. Yaro yemba to roteya. Bon, akoya, moi message okay. Papa. OK. Pe moko ya ba soutien à Rosalana Bisso et puis pasteur Bondo ya église La Borne. OK. Na d'autres serviteurs de Dieu amené na kati mboka na Bisso ba Rosala. OK, en tout cas, c'est bien comme ça hein, coup de chapeau. Déjà bande ko bozwa programme wana bobo sanangote ane pas raté. C'est vraiment un rendez-vous exceptionnel, hein? Un rendez-vous extraordinaire. Déjà, c'est 14 septembre 2025 à la salle Le Chapiteau. Donc, na Upen wana kaka. Upen est dans la commune Ngalima, mais na Upen. So komika na rond-point Upen. Otuni kaka mutunyo so romona wana na Upen. C'est pour la salle Le Chapiteau. Par la kisayo bisika oyo évangéliste Gauthier Bokeka a co-presté. C'est 14 septembre 2025. Déjà, heure tokozwango l'air ba fiche kobima. Ba solo na papa wazo sungae côté ya concert wana. Voilà. Surtout elo komoko lobi très bien que maman leur mbongo Rosala. Papa Moïse Mbie, le pasteur Moïse Mbie, ainsi que le pasteur Mike Kalambay. Donc, on a ce qu'on a podium, on a l'air ensemble. En tout cas, peuple de Dieu, on a vraiment béni. Donc, ce message, il y a l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tunasi, le pasteur Bondo Rosalape. Vraiment, on a moni soutien, ça vraiment makasi, hein, pour la réussite totale et à concert wana. Et ça vraiment un grand événement. Oui, soutien Isali makasi, premièrement pour la présence. Oui. Il y a ba salle nzambe, il y a minene ba kozala ba pe ba yembi. Oui. Mais tout ça toujours on a besoin il y a soutien et surtout côté la finance. OK. Tout ça toujours on a besoin il y a soutien surtout na bana nzambe azolanda biso. Oui. Pourquoi pas ba ko tia maboko pour na ko soutenir. Un numéro de contact, numéro de téléphone ezali plus 243 oui 97 plutôt 5 22 80 15. Pour la meilleure audition, ce qu'on répond au numéro. Oui, donc pour la facilité, on te tire à 09 75 22 80 15. Donc pour la moto yo la nation na Kinshasa au betara mbala mon numéro mais pour na bateau bola na so libanda mboka au longo li 0 wana au te 200 au te kara plus posa code mboka na biso 243 après au te 9 Hollandi c'est son numéro yo évangéliste Gauthier Bokeka apesi au rejoyer vraiment pour que au mekampo ko soutenir œuvre oyo ko soutenir musala oya so sala et zambalo la rosanga te ko pambola yo surtout pour la réussite totale il y a concert oyo et ça vraiment événement monene ya année 2025 voilà alors évangéliste Gauthier Bokeka pour bande ko bolanda biso ngana olinga osalela bango morceau ka mukie po tozana émission papa to landi lema mais ngana linga na plateau boye et ça la penza bande ko bien bazolanda biso. Olonga motema nanga Yesu lolenge olonga mitema ya bakongole ata na pasi tosalelaka yo ata na banzala tosalelaka yo ata na minioko totatolaka yo napesa yo nzembo mokonzi okangoli ivi na ngai Yesu akangoli ivi na ngai alokotinga na famille tondisama na bondoki lelo na komi molongi nyonso Yesu bolingo na yo. Merci beaucoup vraiment on s'en a souci mboko makasi hein attention na lingi mboko mama Betty sur la lingi mboko te seki na milingi te. OK yango tosengaka toujours ba soutien na musala nzambe pe na musala musique parce que ya ko enregistrer eza ebele même akoki eza moki c'est ça naza banzembo mususu ya mboka o soki na yembi donc c'est scandale pour na kopambola mboka pe kopambola soutenir vision chef de l'État et surtout pour na mboka na biso un petit message pour le binini
pour Namboka Nabiso, message où on a appelé ces Congolais, tous à la inu. Amen. Ah, c'est le Dieu qui gagne. Yes. Ce qui nous a gagné, c'est que le peuple congolais pas dépendre de Nzambe à gagner. Merci beaucoup. Donc Congolais tous à la inu, tous soutenir les politiciens ou bazo sala musala bien pour na kotambisa mboka pe bien. OK. Lokola mokonzi mboka, oui. Le président Félix Tshisekedi, oui. To soutenir yé na ba prière, to soutenir yé na kwa donc na kwa mutu na mutu azali. OK. Mabolongo na biso elembate akolela ngolo nzambe likola mboka. Voilà. Donc to tika kolakela mboka mabede ba nso alobaka soki souffrance eleki mboko ebonga lisusu te. C'est ça. Donc passe ya mboko eza passe na yo. OK. Lelo ata faut changer nationalité. Merci beaucoup. Okay. Alors pour se séparer, na dimanche à l'élo, un dernier message clé au peuple de Dieu pour retenir na passage non émission à l'élo. Je sais bien prochainement ce qu'a fiché Bimi Torzana ou les sous-potobeta c'était par rapport à concert wana. Olobini na bande kono so balandi biso et puis quelques salutations. Na souka ta salutation na souka message na non pesa na bande kono so balandi biso. Oui. Souci na ngeza kaka soutien na bino. Oui. Pour soutenir la prière, concert Oyo. Oui. Pour soutenir la moyenne à bino ya finance. Oui. Pour la réussite, il y a concert Oyo. Réussite, il y a ministère, il y a ngai Oyo nzambatie, pembeni na bino. Amen. Donc, ils ont la moyenne à Katia Mboka na biso, même les politiciens, et les sali nzambe. Oui. Pour soutenir le numéro Oyo Notiko ça 09 75 22 95. Ok. Donc, mbote na ngai na pesi na ba congolais nyonso et surtout mingi na bandeko na biso baza na est ya Congo. Oui. Bandeko baza ba victime tika ngolo nzambe ezana bino nzambo asimba ka mitema asimba mitema na bino. Amen. Et na ba congolais baza libanda ya Congo. Merci. Nzambe azala na bino. Merci beaucoup. Okay. En tout cas, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. Surtout, bande cognon so balandi biso vraiment bazui message au à cœur et déjà Torozala est belé hein dans concert wana. Alors to bengisi bino vraiment bozangate. Alors déjà bande kobolanda biso, je vous propose une rubrique anniversaire page rose bon chaque dimanche. Alors to sengi na bande cognon so vraiment olingo sala mobile ino surprise. Olingo sala moi no surprise moi na yo ndeko na yo benga biso na numéro is affiché wana opesi photo ya mwana na yo to ndeko na yo to yebisio nini okoki ko sala qu'est-ce qui ekosenga biso ekosenga yo plutôt nini donc pour que photo ya mwana na yo eleka na émission na biso to souhaiter joyeux anniversaire. To fête un anniversaire chaque jour, chaque mois. Et vous allez vraiment surprise moko ya bien. Donc ils en ont cherté, prix moko abordable pour na bande konyo surtout to sepelisa bino na émission Oyo chaque dimanche na page anniversaire. Alors je vous propose déjà anniversaire il y a bébé nangai Jafnat Panea hein, donc Mundele Deluxe voilà vraiment donc un garçon intelligent. En tout cas, que Dieu te donne une bonne santé, une longue vie, que Dieu te protège et surtout sois béni, que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Ah, donc mon fils, mon champion, mon bébé, donc sois béni, bébé miracle. Joyeux anniversaire à toi, Jafnat Paneya Mubama. Et bon, l'on a pu bande comme sous-sopé, oh, tout ça là, on plaisir, on a émission à Liboso, à Lilo Baleki gratuitement. Mais yo, le canal, on a mis balé, on repèse à quelque chose pour que tout les qui sa photo na yo. Merci beaucoup, c'est parti. Anniversaire, Jafnat Panea. Joyeux anniversaire. Latine ote. Wana te. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites.
Tu vaux tellement pour nous que le mot ne sauront le dire avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, auto salon l'amour en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Namaste. À tout le monde, hein? Donc yozo fête anniversaire no lelo, to souhaito joyeux anniversaire. Alors olingo lekisa photo na yo, obengi biso to lekisango dimanche prochain. Alors voilà. Nous sommes de retour. Et tout est quota. Aïe. Ça va mon cousin? Bonjour et bon dimanche. Merci Betty Masengo, hein? Calatro. Aïe. Voilà, Betty Masengo, journaliste internationale. Bah, il faut baguer à la lumière de la presse. Voilà. Ouais, t'as comme un journaliste, Betty Masengo, journaliste international. Voilà. Toujours. Merci beaucoup. Ouais. Ça va? Ça va, ma papa. Miko le belé. Pour tout le monde, bisinga, comment on a eu boya mon maman kela yangani? Bon. Comment on a pu boya la raison pour nous? Namki de garate bébé. Ah bon? Namki de garate bébé. So c'est que yondo bimana image kela yangani. Ah. Et ça bon. Et ça ko batege ne bima image kela yangani. Mais ndenge masala. OK. Ndenge masala na mukili. Mutamta ga bébé. Yepe di deno ke na bébé mo pe di big now. Bazali nga ko tusu atemsanga na nzela ba benga ngai akanisinga mwasi ya ndeko na bango moko be mususu akanisanga mwana ya ndeko na mwana na poto aye naza na lemba boye na osa wenze na waka mutu mo belela ngai obela nso na kombo mususu mimi kombo na Betty Masengo obela na kombo ni na tuni otena kanisa mwana ndeko nga mwana na poto aye sikolo na kamu ngabiteza ngai mama donc elekela ngai donc pour dire que nzamba a créé biso ou a kela biso de deux net yo pe doubler na yo kela yangani bon ni ba do ata me doubler na ne mankela. OK. Voilà bon beta pe de la mo bilo na ye to beta le bele presque na nkela. OK. To beta pa mayo to pa ya mayo na pesi bambote wala mayonnaise ya mayonnaise. OK. To beta pepa na bagag to beta pepa amina ta son père. OK. Nani suwa leka muninga? Bon ba to sana dia leka muninga wana ezalo wana classique. Ne diye to abo ezalo classique. Yemese. Ezalo na mesamba ba gona ama mayele ni mwana zoba. OK. Ezalo yo moko ko se comparer to bake nga pena leka net nga bolo kuta mabete. So na tale mission na tale fio na leke non ça l'émission. Na minzimi nga moko je sais de quoi je suis capable. Na ko tala pe bonami te Betty Masengo dans la lokolo ya ba ya mami lela na pesi ba mbote je l'aime beaucoup. To landa ba lokolo na e si to tangi ba classe to zu ba diplôme na université na ina mais na tala ba pe ba film su ba banda ba TV lelo yo on a 18 ans d'expérience mais na mona ba musu ke na bi ke na leki musu pe na ko tanga bi oyo na leki te to keka bandenge moko musu to oyo te lo ko ba ya mami lela na bi te asa sœur asa mama ya za likolo aleki mais ba musu otape oyo nga na leki nga na olanda lokolo na e oyo yo moko ko sa comparaison wana te ni yo le ya te sa te ba comparaison za te bon pour la parole ba nga pela lo ba donc bo sa ndenge moko mutaleki muninga za te bon. OK, en tout cas c'est à vous de juger hein, chers téléspectateurs entre Kela Yanga Nina et Tokota na leki muninga et au ça a vraiment plaisir so boko melinga dimanche prochain so na ye na lobango nanya leki muninga mais et le moko oso sala bagag na page na yo na ba chaîne YouTube batu mususu batu baso apprécier makasi
mais chance à poto des athées pour qu'elle a auto qui est poto. Yo so ok pour ça. Yango pile mo kombuye nga meza na banzela. Ok. Apa na yo na banzela sisi na tamula ga yo tutekota yo. Muninga de poto yo tamula makolo. Bakomo bundi sola la jeko. On va déranger. Bakomo ba okapi. Ah bon? Babi yango okapi. Sikono ina tino okapi. Okapi za la Congo. Okapi. Album na e ngala zo okapi da yo za la Congo. Alo bana ngala zo okapi. Okapi za kati na Yesu. Pona ba na ga pembe na Yesu. Parce que faut za libando obi. Et si soit Betima c'est. Donc Betima c'est la journée internationale. Faudra kenda na kina za na chez biso mais moi au sali mission de service au eli pendant la téléspectateur émission élément pendant l'émission chez biso ndou les dimanches ba Holandango. Toujours. Qui ba okapi kati na Yesu kande lobi alors otakanase atomoli kolo tozela ka ata merci tozela ka nzambe ka ninga ba cité ato pour ebi ke mondo qui ces alare na ebi ke zali na biso ko toza nzambe ok biso bagas na biso ma be to be lumière o ba ke babomba sango maladi na yebendete après maladi yebomba na ngo bien sûr mais sango yebenda to be ngo apola kaka voilà. Voilà, quelle sagesse. En tout cas, c'est bien. Mais ça, les locaux entre binomo robois qui là-bas ici, bah maladie. Yo peut déjà est arrivé là yo. Ah bon, non, arbre mangana namona. Il est quoi terre. Ah bon? Namona arbre. Bon, tu auras bah bois quelle vie de loin basse. Batela ke poison par artiste comédien mon robot et pas koufa. Oh bah bois quelle mamé pelambasu. Babwa keli pululu disons pululu ndakufa nani comédienne ona yamba epena ba émission na YouTube buyi babomi emisu oh babwa keli boy bilo kwa soto yoka wana yo lo bakomona ngote kasi yalo ka delo bati meti wana za ko yoka nna na monati pona le komela yote tu vas pas comme on prend la monnaie nzambe. OK, aux protection divine. Tu vas pas comme on prend la monnaie nzambe. C'est bien. De mega en tout cas, c'est bien. Alors, merci beaucoup Erole Kanango biso to bana nzambe, nzambe ako permettre te mabe comme la biso nzambe a protéger biso tango nyonso. En tout cas, c'est bien. Bande ko bolanda yo. O memeli bangoni na dimanche lelo opportunité o kabwana nayo to ka émission bande o bala nanga estana minne tutokota to senga ka boti ka tam yasule kauka aponene mutute c'est olela ok dans ça no bikamusi na biso sule kauka bikamusi na bino ba comédie bo kena rapoto kabi yo tumka soko ça va ofele mais comment fele to ba pesa un petit rien bon ça va ofele ok mais ça va ofele be il faut que pente yo ya kaka ndongo zali bongo yo mo selene ok boke bo sali bo prester kuna apozongi so po okimi na yo bon ngapa na na sana komi mboka na mbona botona na wala na ko sentena on veut qu'on s'aventurier on a comédien vraiment danga bana bana bibi on la resente pour ni bon mukanda mena sente wana c'est ba na ngaya za Kongo ekoki na zoni asoma na komo so na manzele yesa na oza dena manzele to muno ba mona mukeme wolo magama mikolo mona de ya ah bon na de ya ingénieur Guy Mouté ba kuna na déjà c'est quand même mwana mamni nolo. En tout cas, comprenez, avant artiste comédien, donc et ça biso bien ko sekawana et le rolabino ba stress, surtout ba de rolanda émission chez Bisondoulé, ah vraiment, ils ont ambiance na ambiance. Voilà, qui tourne la émission vraiment avec Betima Senguzala boye kaka. Obi le romo est très important. Oui que ba comédie belé ba kenda poto commune poto kuna, a continuer libala. Abomine art. Ne ba le poto za cimetière ba artiste.
Ils sont vrais, hein? Tous les archives. Bon, pour tous les gens, ils ont aussi cimetière, il y a des artistes qui étaient. Donc, il y a des gens qui revenus. Ok. Les gens aussi cimetière, les artistes, les gens qui ont été à cause Basi. Ok. Mais c'est bon, mais moi je ressens que peut-être on va faire. Ok. On va faire faire nini, va faire théâtre. Hein? On va faire au commerce. Bah le business est de l'élite. Ok. Le business est de mais ils sont artistes comédiens moko baza bako sala 2 ou 3 au présent na mona bango baza vraiment net ba en luzolo na pesi mbote to luka peto ya maene émission ko wana za vraiment ya bisu ya demba ba na ba ba la duchesse au mona que ba miss ba miss ba o ma arte ata na ba faire privé mais art est toujours dans le son yango ce que la raison c'est bien bonne idée maman la raison ba che poto na vandi na ngobote na vandi na pe mwasi te na vandi na pe c'est une tête. Ça vous plaît, moi c'est vrai. Quand on tourne dans la vie, bataille pas ni. Il me dit on va la musique bataille au Congo. Mais mettons le centre qu'on a, on regarde pas la dans le Congo, à ça de moi merci beaucoup. C'est bien. Tous au moins les membres qui est aussi comme moi qui est après tous zonga pour kabona inviter la biso et tout écota. En tout cas, cet élément, c'est pour le plaisir de tous les téléspectateurs de la chaîne chez Bisso TV et surtout de cette émission. Merci, c'est parti. Un élément de l'artiste. Minene yanga motema papa na beteli yo abo nanga motema na pesi yo yaya masolo ya katie abimela moto masolo bitema salabo esara subu mama mona ketu yaye kindumba melutandi mingidi papa nandi tadi abembongo nandi sakindumba melutandi di de boss mobali mbinga ka star ditama mobali pete lokola mbuma tomate boss et tout a ekota si Sylvia lolo nena boss na katikati yo ya mabidi ya la ba surprise yaka mabidi ya ka ba surprise elongo tozelaki Pusa. Omuntu ango betinga kaya kwise. Omuntu ango betinga kame kwise. Kabuna, bosi na ngone, bosi tutape sambongwe. Boss, on essaie de nous et tout à écota. Millionnaire. Millionnaire. Obi? Na moi normal. Au moins ba maman so na un boka ba millionnaire. Ndenge ye pas un millionnaire. Kitoko. Afeli nganda kumoko ana coin. 2 chambres mais salon exacté. Kaka na maketa 2 chambres. Salon. Boss na présenté yo. Oyo Sylvia. Babenga bazobenga 2 chambres salon ya pamba. Douche na 4 exacté logo T par rapport à taille. Merci beaucoup. Écoutez Kota. Félicitations hein. Bravo l'artiste. Voilà, ba fanatique ba se peli. On a un vrai. Et le papa chéri Jibem Piana. Aïe. Alors pour toi Kabona dimanche à l'élo, au ABC ba téléspectateur Nini Obalandio. Bon, MC kaka bafani na ngai batu bala na ngai do bota pe maloboko bota maloboko kati na nga mwa na be etute kota star na bino ya na bino ndeko na bino petit na bino ouais bota pe maboko vraiment na ba YouTube na ba commentaire na ma metali sama metali et ça vraiment moi bien ba un plus ba commentaire baba YouTube bana isala bien yo mona ke et motiver après biso que mutu na akoma pe retourner please
C'est ça. Merci beaucoup. Alors, quelques salutations. Bon, pendant le moment, vraiment, on a pas si moto, non, banana, pas moto. Djogo nangai, si c'est lui, n'a pas si son moto, pas la Roli Macondi, pas dans la France, n'a pas si ma moto, n'a pas si ma moto, pas Aminata son père, n'a pas si ma moto, pas LBG, pas président Dav, pas président Nangamayo. Pas président Nangai, vie de loin, n'a pas si ma moto trop, n'a pas si ma moto, pas boss l'univers, n'a pas trop de cela. Il y a dit, merci beaucoup. Na pensi wa moto na mama na nga mama bébé na papa mavinga famille mavinga. Merci. Ouais. Ok. En tout cas, nous sommes arrivés déjà à la fin et c'est par ici que nous mettons un point final à ces sujets, et surtout pour le dimanche d'aujourd'hui. Hein, nous sommes à la fin. Merci, c'était un réel plaisir de vous servir et merci pour l'attention particulière. Mais permettez-moi saluer le maître Dave Moubama, en tout cas Père Abapeti, hein, mon mari, salutations à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège, et salutations à mes enfants, Joyce Davline, Jafnat Pania, et que Dieu vous bénisse aussi. Merci et salutations à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, la fille de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, Nakata ministère Amen Kuna. Salutations aussi à Ben Dicap, mon grand frère chéri, et merci à l'ingénieur Guy Mouteba. Merci beaucoup pour ces travail, en tout cas un travail de titan et d'arrache-pied. Merci en tout cas pour que monsieur les cas vraiment très bien. Je vois comment on se battre et ça vraiment bien pour que chez Bisso Télévision et qu'il est de l'avant, émission et qu'il est vraiment de l'avant. Merci aussi à monsieur Zara Capita, merci infiniment à notre président, à notre boss, le patron de cette chaîne, monsieur Mike Moukadi, Chic Monde, motema ya maman la biso, mère doublée, maman Lydie Moukadi, maman Lydie Moutamba, mais comment maman Lydie Moukadi, mère doublée. En tout cas, merci staff chez biso ezawana na fikini so boye na bana en famille, donc oliana ko mela kitoko. Donc, on sera vraiment à l'aise. Donc, staff chez Bisso Ezawa, na bobetara tour, na ba week-end boé, ça la vraiment bien ma casse. Et chez Bisso TV Ezawana, émission et ça chaque dimanche na 13h, Betima Sengwaya Baramutu Nyonso, Olingo Leka, Obengi Bisso, en actualité, Obengi Bisso, alors Tokole Kisayo na émission. Et déjà, merci la rediffusion de cette émission. C'est mercredi à partir de 9h45. Et pour un prochain numéro de cette émission, on se retrouve le dimanche prochain. Donc, merci beaucoup na Fondation Betima Sengu. Et déjà, merci na Bandeko Nyonso Bolandara Betima Sengu, Bosso Tango Kunku, agence Kimbacom, vite fait, et puis Flat Hotel Kimbacom et Zana Luanda Nakuka. Je vous laisse avec un élément de maman Israël, la joie maman Yabana Mibalina Basina Bango, ma fouta maman Israël a salé la rabiso ya kitoko pour comment na tentire ya kitoko wolokwa Betima Sengu, Kenaka na Bandal na veni Boma numéro 11 na Bandal Chibangu, référence Ezara Wenze ya Baluba. Soit au Bengi maman Israël la joie na plus 243 89 94 42 825 et ça peut écrire wana. Donc maman Israël a traité ka nyonso maladie nyonso sanango a ko traité yo na ba vivifiant et ça sans inconvénient. Alors ba papa ba maman donc bo kendara vraiment ko se faire soigner par maman Israël la joie. Déjà moi je vous laisse et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur notre chaîne chez Bisso Télévision. On se retrouve le dimanche prochain. Merci beaucoup. Au revoir. Bisous. Mouah. Ciao. Pona bino nyonso baibozali na numéro ya téléphone à maman Israël a joité numéro nanga téléphone ezaka 00 243 89 94 42 825 00 243 89 94 42 825 wana ezali numéro nanga na ye kosola na ba papa ba mama bilenge na mibange. Pona ba oyo nyonso mokili mobimba bokanisaka mama Israël a joie soigna kaka mibali vraiment na ye koyebisa bino ke na soigna ka batu nyonso
de 0 jusqu'à la fin. Donc moi na muke mukolo mubange donc hygiène tout na soignaka. Bon batu musu bakanisaka nga na soignaka banzoto mibali ka bana mibali esite na soignaka pe basi nyonso. Bana mike nyonso ya basi bilenge nyonso ya basi na soignaka bino nyonso. Soki bomona ka mibali bazali koya ebele, c'est parce que likambo ya libala penza bomo ya libala tobongisaka mwana mobali mingi penza pote tango nyonso azalaka nzoto kolongono bayi bazali na problème ya maladie ya biabia o ekondisaka bachombo na bayi bazonyokoma na ba manque d'érection, l'érection rare, l'érection tombe. Donc problème moko na moko to chombo ezali ya kokufa na bongisaka. Me bino pe bana basi na bongisaka bino makambo ebele bino nyonso boyebi. Boyebi tango na soignaka mibali problème à stérilité na soignaka pe basi boyebi ba témoignage eza ebele. Numéro ezalaka 00243 89 94 42 825. On a adresse nangai wabino mama Israël la joie nazali na avenue Boma numéro 11. Avenue Boma numéro 11 ezalaka wapi? Ezalaka na Bandal. Ezalaka na Bandal. Soko zoya na Bandal okokita na are nini? Are Chibangu. Soko kiti référence ezali nini? Wenze ya Baluba. Donc tango kitika kana Chibangu okoti na wenze ya Baluba okoya wapi? Na avenue Boma numéro 11. Nazali wana mikolo nyonso. Yo muto zena posa ya kosoigner eloko moko songolo pakaleze kotungiso na nzoto benga na numéro nanga. Nga nazaka na don ya guérison. Nga na soignaka maladi nyonso oyo eleki nzambe na makasi te nga na soignaka yango. Bino moko boyebi bozali ba témoin Kinshasa Brazzaville lelo tokomi na 30e année de service nanga. Banda depuis nazalaka mama patience tango tokomi na l'an 2008 nde nakomaka mama Israël la joie. Bino nyonso boyebi en tout cas nakoma na avenue Boma. Naza na avenue Boma numéro 11 wapi na Bandal. Soko zwa na Bandal okoloba na chauffeur akitisa yo na are Chibangu. Bandal are Chibangu. Tango za na are Chibangu mbala moko kota na wenze ya Baluba. Okoti na wenze ya Baluba okoya na avenue Boma numéro 11. Bandeko nyonso ça fait très longtemps avant batu ebele ba banda kobe bandenge batu ebele ba bebi lelo na pekisaka mokili mobimba kopakola ba mafuta. Na salela kabino mafuta ya vivifiant na salaka yango na nzela ya bilia ba vivifiant bilia o batu baliaka yango nde liesaka loposo ya nzoto bilia o etelisaka mutu ezali o donc le même bonheur n'est pas paradis. Jean-Jacques Moutoile, Laurent Lorenzo, Yoka Ferregola. Oh David est mon soye, Kakolanga fixe les gens qui veulent exploser. Namasia mobikisi lokoleli ya kindeki ngana kokende na ngana lola na lola
déjà à ma piano. Ok. Il y a un peu de l'ambiance qui exactement. passant un message sur le paradis, le ciel, c'est notre dernière destination. Voilà. Nalola. Donc, faut que Nalola. Donc, obligatoire. Donc, ata awa na wala balanga ba aïe. En tout cas, bravo l'artiste. Mais oui, façon bo yembeli nzembo yo. Isaneti bo continue mo baki ago mo baki ba ni yupi il faut pas bon je sais pas. C'est quelqu'un de la pour la terre. On va pour faire côté. Ouais, exactement. Surtout la génération actuelle. Ceux qui te l'handicap à Babiloko ya bon barum baïza mabete. Génération actuelle vraiment jeunesse 80% majorité jeune. Jeune balandara musique extérieure. C'est toujours bien la musique urbaine. Nous avons na maël na sagesse na à retirer biso na wana pour que tu gagner pe ba obaza longo la biso ba zana na kati ya monde. Donc vous allez faire na monde wana. Vous allez qui wana. Ba yupi. Vous allez qui wana tout la ba jerk. Tout ça ba bigi so wana. Tout ça na ba street ba gang. Dieu nous a pris de là pour que nous puissions aussi sauver les autres. C'est ça. C'est bien. En tout cas, c'est bien dit. Et ça, il y a bien pour nous tous faire un clip pour la tali. Ba clip boye, ba yupi. C'est que ça va la bouger dans la vie qu'il y a pour mon ba yupi. Mais là, comme moi, frère Shadrach, Louisi, Yeyo. Donc on a donné, moi on a vu à Kinshasa, frère on a vu à Kinshasa. Donc avec mon canne Kina. Sakaratina, na bana pe. Waouh, génial. Avec des amis au bazo soutenir au bon dîner. Œuvre dans ma tête biso. C'est ça. Les bazo accompagner biso. Donc tous autres moulana ba master belé ba manager na biso. Ce sont des jeunes. Ce papa Zaki, maman Zaki. Frère Moïse, au père soutenir bino pour que message vraiment. Voilà. Et comme vraiment. Dan Kassanza, Jonathan Mamba, ce sont eux vraiment qui bénissent vraiment mes frères. Merci beaucoup. Serge Mima. Oui, maman. En tout cas, bravo. Hein? Ah, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Inspiration ou Tewat? Nalola. Nana Kokini, Nalola. Pas vu que Nana, c'est fait non fort, hein? Ah, vraiment. Aïe. Et vraiment, nous remercions le Seigneur. Amen. Parce que Babylone revient surtout aux ans, c'est Dieu qui donne. Ok. C'est Dieu qui a voulu à ce que tu passes le message au lieu et à inspirer Kibiso. Et gloire à Dieu, à Tebiso Pesou Maïeli, Katina Biso, à Pessibiso produit brut. Et na Maïelo Yé mon Katina Biso, on l'a développé avec l'aide de ma force tranquille Nabiso. En tout cas, nous sommes allés jusqu'à la fin. Ok. Et un big up aussi à Massive Beats. Voilà. C'était lui qui était au four au moulin. En tout cas, just one full. Nice.